Chez toi, pas des stéromes blancs. Laissez tourner les radios, il faut faire tes plans. Bonjour, Nabalandinho sur la télévision. Bonjour, peuple congolais partout où vous allez. Bande kona tu le blabino. Lisolo ya Petit Fally. Petit Fally oyo bande ko ebele baye komona ye na URN na baye komona pembe ya Fally. Alors tu robit la bien lisolo ya garçon oyo jeune encouragé à pousser ni pembe na Fally pour pas Fally pour pas à la kisi grandeur ya motema malamu oyo mwana na aika ko komipesa kombo ya Fally pour pas mais Fally amemiye tina niveau aza kokende kotambusa ye tala ndenge mwana oyo bato oyo balikambo ya tatouage ndeko oyo alingi asala nini pourquoi asali boye bandeko nanga esali pasi esali mawa bato ebele bainterprete na makambo ebele par rapport ya ndenge ndeko oyo asali tatouage na kombo ya Fally Ipupa bandeko nangai nalingi nalakisa bino nani oyo Petit Fally auti wapi epe aza nani alobola nana nesi boso après la simatozongo Chez toi, pas des stéromes blancs. Laissez tourner les radios, il faut faire tes plans. bandeko nanga Petit Fally wana abandai koyemba na babar na banzela partout bato bazalaki aza kolanda koyemba kaka nde tomona na Congo na biso bato bakenda kosala bateatre na koanime bato baza komela masanga nde mosala Petit Fally abandai kosala na Kinshasa mwana oyo aotaki mboka amonaki ndeko na ye Fally Ipupa mongala abite nga na kozwaka kombo ya Fally Ipupa nameka kokende pembeni na ye parceke ya nanga kobosana te ndeko nanga eza tribalisme te jeune garçon oyo azali courageux aza pe talentueux malgré abandaki koloba français etengama banini mais amonaki façon nini akoki kobimela e bato bamela korecevoir ye akokende jamais kotanga kombo ya bokechwa yambo ako jamais kotanga bajuna bangala nyonso te mais amonaki mutu oyo azali na étoile mutu oyo aza na aza pour le moment musicien aza koni ezali Fally Ipupa yango ndeko na biso asalaki tu auti mboka akomi ti akomi Kinshasa abandi kotambola na kombo ya Fally kotambola na kombo ya Fally ti yorobo azwaka ye etina ndenge bakende kopanche kobranche epai ya Fally pe Fally azwi Fally andimi peti oyo quelque soit bomoni taille na ye quelque soit mokokona na ye mais azwaki ye parce que Fally aza na posa ya ba oyo baza na se bame ya kotambola bandeko nanga kokamwa komona Fally aye kobeta yu arena a invité ye pe abetisi ye abeti a lever de rideau et après mwana atali nauti mboka kulutu asalinga nyonso parce que lelo oyo bozo naloba awa Fally azalaki na posa ya ba jeune talentueux oyo baza kobima azala bango pembeni na étoile na ye ekoyede bango bamea koavance meme Inosbi ayemba pe na Fally Ipupa bakota pe studio mais kaka ndenge entourage ebebisaka yango ebebisaki parce que Fally alobaki mwana oyo Inosbi en tout cas côté auti aza mwana malamu aoyi jamais un jour komanke mais kokola makambo s'est passé ndenge oyo bino moko bomonaka mais lelo oyo mwana oyo asali nyonso amoni ke Fally amemi na poto Fally asungi ye na kombo ya Fally a se retrouver et na kombo ya Fally oyo lelo amati na poto pe Fally a toujours na ye encadré azwi visa na sur ya 5 ans sur ya 4 ans toyebi mais oyo elekeli bato komona keno na kopesa ye merci nini akei batatouer kombo ya Fally Ipupa alors na kati ya tatouage bomoni atie étoile après a commis Fally Ipupa aigle alors harmonie moyen ya koremercier Fally eza te bandeko na ngai amoni moya koremercier Fally ate tika na tiata na kombo wasi na sala ta kombo na ye na tiata tatouage pour na komona keno soki lelo naza boye eza grâce ya Fally Ipupa en tout cas Petit Fally à reconnaître valeur et pe honneur oyo ndeko na ye Fally Ipupa eza pro aza mongala te mais amoni keno apesi chance wana yango esali somo wana
mwana andimi akoma. Oui, na moni bato ebele ba comme ko interpréter OK non, akomi kosa la fali, o fali akomi kosa la bona boye. Bato baza toujours na ba façon ya ko raisonner. Est-ce que mwana oyo komona ndenge oti ba boende so mbandaka, est-ce que ayebaki akoma na Paris? Est-ce que ayebaki ola pe na ndako malonga? Mais à travers kombo ya moto yango wana mwana wana mati pe moto wana pe ayambie bandeko isalama na ontina musique na biso congolais ke moto moko bazu kombo ezala wera so ne jibe pe na Koffi Olomide banani keno azu kometi moto a approcher pembe na ye pe moto atambusi tala kutu oya Koffi ya Brazzaville. Koffi ya Brazzaville azu kombo ya Koffi pamba bomona ki makambo ekomaki ekomaki samba ti Koffi ya Brazzaville azu yango a gagné parce que oya fali pupa andimi petit fali azala quelque soit boko finga ye o munoko o bona boye me fali abikeza mwana peleki na ngai ako approcher na suka. J'espère bomoni ba photo ba vidéo to la sabino oyo mwana na zaki kotambola na nzela esika muto omela masanga na ye azali ko animer bango koyemba na ndenge ode koyemba wana bandeko na ngai et ça la fierté na ebité c'est pas dit que non à adorer Fali non à remercier Fali par rapport, oui, bah interprétation de la façon ébélée, mouta la façon à raisonner. Est-ce qu'il fallait à côté qui fallait à tindiété, fallait à tindiété que Kende ba tatoué comme on a gâté. Moi na yemoko à sentir qu'il était na komi na France, maman na ngati ningate, papa na ngate ndeko moko te mais na grâce ya kombo ya moto, pe moto na andimi kombo na ye na tambola na ye. Ata pa kobenge aza so ndeni mais Koffi Fali pupa à reconnaître ndeko na ye. Bandeko nazali wana pona polémique te mais kota la petit Fali eloko asali et côté auti pe côté okende reconnaissance parce que ata apesi Fali kombo ata asali nyonso mais azu tatouage ezali nzoto mabele ekopola nango mais akomi kombo ya Fali ipupa aigle atie ba étoile bato ba interpréter akotise ba loge asali boye na boye par rapport au toyaki na zobozi o azwaki ba Koffi azwa bango atie ba tatouage ya tati wata mais o eza ye moko le akomi na poto amoni ba tatouage ya poto nezali abibetanga kombo ya aigle pona reconnaître mutu oyo ameminga na poto pe mutu oyo alakisinga na podium oyo sika ba musicien ebele batia ko betana onte parce que Fali aza troisième et mwana na pe abeti a lever des rideaux ezali esengo pona mwana aza âge na ye un jour pe kolongolango mais reconnaissance wana ke na mega ko pesa Fali pupa merci na oyo asali yango tomoni mwana a mikomi kombo ya Fali pupa aigle pe atie ba étoile. Naebi congolaise ba ko analyser ba koloba ebele ba kutisi ba science occulte ba sali bona boye bo wana ezali moto na moto ayi kozwa temps na ye mais to ebite ndeko na ngai to mona ka bato musu bafuka melaka bato so apesi moto ka pesi ndako amemi na poto mais ndeko oyo mona sia fuka maki asasa nyonso mais nasala nini mpona ndeko na ngai Fali oyo a reconnaître nga na lobi bien na musique na biso nanu esalama na nte bandeko to pesa merci na ndenge Depuis l'école primaire, on nous apprend qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet français. C'est de cette même façon que Jésus-Christ de Nazareth a 26 caractéristiques. Par la lettre A, il est l'alpha. La lettre B, il est le bon berger. La lettre C, il est Christ. La lettre D, il est Dieu. E, il est Emmanuel. F, il est formidable. G, il est glorieux. H, il est honorable. I, il est infiniment grand. J, il est Jésus. K, il est le Kairos. L, il est le lion de la tribu de Juda. M, il est majesté. N, il est le premier-né d'entre les morts. O, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. P, il est le pain de vie. Q, il a fait 40 jours dans le désert. R, il est le roi des rois. S, il est le seigneur des seigneurs. La lettre T, si Satan est puissant, Jésus est tout puissant. La lettre U, il est l'unique. La lettre V, il est victorieux. La lettre W, les anglophones disent de lui, it is a winner. La lettre X, il est xénophile. La lettre Y, il est Yahweh. La lettre Z, Jésus est la seule personne qui a pu entrer dans la maison des Zachée. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, Jésus sera l'alpha et l'oméga de ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.